nini sala que new style na ba artiste ozaki na bango panzana wela l'art Tony tango ba mono ndire jo moko zolingo conquérir mokili alingomba so makambo esimbi akobima danger akobima boye bayaki po ba contredire kaka ba contredire. Est-ce que ça normal ça pourrait que new style bo sala ngo ba pesa ka pakala après ça musicien sula ba longwa po ba ya bo sa new style bango nde ba pesa ba musicien la Angola déjà komona nga kozala na mbora ata nani azo jalouser aotalaka oyo ifalaka zonga ndenge nini azongi te akepesa makambo kuna po bayebika na kopesa mpe makambo okoyoka mpe na baka nzembo moko nde ezoyokana ezalaki mwa nazokanga titre bien te ya nzembo ya frère na nga Daniel Massao yango nde naomona ezosimba ezofandisa mwa bendele yo nde oyoki batala kana miso yoka kana matoyo balobaka na monoko mwana yoka toliba kompeso na bato. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez, c'est bel et bien Dielo Mata, RDF de la presse à la présentation des radios Sarabino na cleboa.com à Makamwezali, actualité oblige. Donc, comme je suis là, je suis déjà avec mon invité, il s'agit là de Charline Pakalingomba. Donc, au tu vois, il y a un sur représenté. De haut sur la masolo concernant parce que Mikolo, tu vois, il y a Charline Pakalingomba, Azana Miel de son. Au Solango, parce qu'actualité oblige. Avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je tiens à remercier toute l'équipe technique. Là, je vois directement Steve, pourquoi pas aussi les gens derrière la caméra. Et je pense directement à mon boss, c'est Pichou, Mangaya, Pichou, pourquoi pas aussi à Tonton de la Nation. Là, je vois aussi directement Bruno Lubik à l'argent, point frère, à Willy Moucheni, le seul véritable école mondiale, à Chouna Chanel, la parisienne, pourquoi pas aussi à Chico Luban, deux fois maître. Donc, sur la planète Charline Paka, Lingomba, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Dielo Mata, merci. Namangaya Pichou. Cleboa toujours. Mbote na Cleboa na balandi tout ya chaîne et fandisa masolo, chaîne eza construit, chaîne eza na réputation moko meilleure. Cleboa tout le monde le sait. Donc mata merci pour oyekolanda biso na place ya na résidence mais toujours répéter coulisses wana toza wana bambote belé na batutu balingaka chef suprême de la musique congolaise. Miel de son double revolver mbora bambote na bango tout bambote na batutu bambote na famille Kekani famille Ngenzi bambote na Charlie Paka batu balingaka pe Charlie Paka Lingomba boze belé na ba Suisse na Hollande na Paris na Johannesburg na Angola na Brazzaville bino belé bolinga Lingomba Paka yeyo azali lomata na yebika to na TV excusez linette nota kitoko. Mon ami, au point qu'elle est bien. Bon, ok. Ouais, c'est bon, donc merci beaucoup, Charline Pakalingomba. Donc, sur la peine, vous regardez parce que quand on les appelle donc miel de son, la répétition déjà. Vous appelez Charline Parato sur la moitié demi. Mais si vous Charline Paka, donc moi, si vous tout le monde peut mettre miel de son. Parce que tu es ton son, on s'arrêter le matin, tout ça, c'est mission, mais là, on solo là. Mais mon maman, peut mettre miel de son, habité. Tout un miel de son, vous avez miel de son, parce que yo, ça l'a mon panzi à Wata, tout le monde a miel de son, laisse-moi guerre, mon panzi à Wata, oui. C'est bon, tout sauter
makambo wata déjà nakomaka na new style oya non ya pena na ba question na ya pe wana ba répétition ça va merci tombe tata masola new style totika ko la musa ka air tout et logo déjà ekufa totika ka ko sekwisango émission awa il faut tolobelaka les abeilles de miel de son double revolver mbora kombo wana il faut ya kato na wata c'est une famille makambo déjà le cas et si la makambo wana ezongaka te on dirait créaka polémique c'est ma vie eza ngai nasepelaki te kuna na longwe nasali eloko na ngai esimbi te na ye kozala sollicité ou na sollicité miel po toyeba ndeni tokoévolue tosala boulot oyo eleisaka epesaka mwa 1000 francs epesaka mwa 2000 francs esalaka bien ouais mpaka biso toya répétition ya new style toya pena wana tokuta pe répétition ça va bamisia baoyemba bien bato bazoya bazokota par rapport à cher dans l'offre tape balanga na bo mais ce eloko nini esalaki ke new style na baartiste ozalaki na bango panzana boyelaki l'art toni bon baartiste bazalaki baartiste bazalaki batalentueux bazalaki mais oyebi ntango baomona ondire nzo moko azolinga oconquérir mokili alingomba soki makambo esimbi akobima danger akobima boye bayaki mpo bacontredire kaka bacontredire nini futur oyo ezalaki meilleur ocomprendre babuka bayeba ndeni bakolongola image ke pakazwa gloire te nzoka oyo etangama ata kuna esimbi te kote mosusu okosimba gloire eza gloire bachangeaka yango te na voyage na groupe na memango ti Angola bato tu oyo bayebi bokota mpe studio tobeta oyo nyonso tu tokosala kosala mais eza na bato babandaki koya koinfluence baartiste badiabolisaka bapesaka boye basalaka boye yango moni ntina kendeki na bango mpe Angola baincompréhension eyaki bacovid baconfinement compréhension soki ezalaki entre yo na baartiste wana te bango na bango bazoyokana te baincompréhension wana eyaki eluka mwa makambo moko boye ya bien te na baartiste na meko temporize mais ezosimba te baye kotiela bango balara badiabo mpo bapanza mpo vision ya pake esimba te nzoka vision ya pake kokosimba te kuna na new style mais nakocontinue lokola na wana bomoi nakobanda obimisaka bapotentialité oyo eza kati na nga yango moi nabi naya kobimisa yango epa mbora chef suprême de la musique congolaise tomona déjà bapotentialité mosusu parce que toyaki tomona bena nde okende badirective yango mais sikoyo côté ya new style wana nga naloba est ce que mpaka parce que babe totuna question oyo est ce que eza normal eza vrai que new style bosala yango bapesaka mpaka la apesa bamusicien mosusu na balongwa mpo baya bosala new style rien ebongo sikoyo na apesi bango mbongo kaka ndenge baoloba bongo bango nde bapesa bamusicien la na Angola tellement bamusicien confinement ezalaki mwa pese tozobeta te toza confiné na Luanda bamusicien oyo bazalaki nango balie badégage bagaspiller bango baye koinfluence bango bozokemba boyeboye eza na bamasebele Angola na kotanga bakombo te mpona pesa bango bese te bainfluensa bamusicien bafinansa bango bapesa bango balara mpo bakite eza mpo na nini kaka mpo oyo bakazalaki na vision nango esimba te c'est ça on comprend yango wana c'est ça le problème banalwaka moyen nini bakopanza kaka idéologie bapanza idéologie mpo esimba te parce que bato bandopanza idéologie bayakulu yo yebango ata otanga bakomo te bazali bato ya orchestre baza bato ya kote kaka ya latime kuna ya bato ya wata bato omoni teka bamisien bazonga presque tout ouais bazonga pena mais babisa babi bamusu badeklara babi oyo bamonaki bule ekelele ya molai te eza langage ya musique lomata limbisanga na simba oza frère jeune frère nanga eza langage ya musique elobamaka kaka bongo bato balobaka sombo eza babiso bapaka toza bato tolobaka sembo binene oyo basembo bamisi ezalaka langage kaka kuna ebanda kosimba te te inane est-ce que yo kofanda place esimba te inane donc bakabeli aconfirme biso ye apesa bamisien lara te batya bango mpe lara te munamutu alongwa na bule na ye munamutu alongwa par rapport à baregret baabi
comprendre moto na moto neti nga pe na longwa na forme na nga oyo boya longo na forme na ye to sangani mais oyebi ko sangana moto moko te moto azo mise comprendre moto azali ko mise zanga po bandako ngande muna bandako zanga makambo ezanga yo moko yebi ekasi oyebi ke ngande makambo okomona pe ke nga naza makambo partout na tiaka lokolo nzambe abamolaka ngo toloba te omoni deson aza na makambo mais azalaki motivé te nga naza motivateur de tous les motivés nazoya komotive bopesa temps bokomona ke makambo ndenge ezalaki ezala su bongo te toleki motu te tozobeta mpe koleka motu te mais bino moko bokoya kolobaka makambo yango lamuki ti makambo yango ekomoya ti makambo yango eye c'est ça rien que mosala boulot po abi préambule pe depuis bimaki donc promotion ezalaki na mwa sikoyo promo ebande babilomata ifo tuna mpaka parce que mpaka na baséance ondira aza motu moko balingi molili trop seka yango wana eza problème te nga naleki molili ekreaka motu te nga naza soki na moto akreaka bato moto azopesa opema ke okokende boye alobi abendi otikali nzoto apamba bato baotala boye yo kobeta molili te naza puissant koleka molili nazocroire moto aleki motu na mokili aza te sauf nzambe moto aokreye bato nga te kuto ngai nde naza boye ata président Tshisekedi aleki nga te aza kaka na titre oyo ezaka président de la république omoteke Kabila aleki obenge sous président okomo obenge ancien siko nga naza na bafwa wana ke nakokoma mpe président mboko Charlie Pakalingomba donc balobi ancêtre vivant siko mais lelo nde lobi esali bien bato balando babi ndaki sans polémique tomo ndaki mpakamba bloka na linga ensuite nde lobi ke wata c'est un frère ou juste boulot bokabana on doit ça est-ce que Charlie Pakape vous aura pas temps ya osolane le wana makambo ya wiklo soki tosololaka tosololi soki mpe tosolola te tosoli te Pakalingomba wana mama wiklo nde nini eza mbongo kosola tosola neti nde boboni santé ça va mais yeba ke nga naza riche naza très puissant déjà komona nga kozala na mbora ata nani azo jalouser aotalaka oyo efalaki azonga ndenge nini azongi te akepesa makambo kuna po bayebika na kopesa mpe makambo zala na bango tuna bango soki baza na nzambe moto akoboya aza te napesaka so otali mpe décalage lelo ndenge omona mpe ndenge diske na bango ebibi atake mwana atake moto ayebi ndulu avandi na mama ndule diske ya watu omona onde ezobeta naoyoka mwa nzembo moko mibale ezobeta nango soki naleki na moto nayoki mpe ebeti so na mati na moto oyoki ebeta mais ntongo otuna mpe mwana moto oyebi nzembo oyo aokokoyemba yango te mais ezobeta nango ezobeta ti succès na succès okoyoka mpe na baka nzembo moko nde ezoyokana ezalaki mwa nazokanga titre bien te ya nzembo ya frère na nga Daniel Masao yango nde naomona ezosimba ezofandisa mwa bendele yo nde oyoki omoni ke toza de personnage différente yo oza die lomata ozoyoka na banganda place okendaka nga naza Charlie Pakalingomba nazoyoka na bamoto ndenge nalekaka na nzela eza différent mais sikoyo Pakalingomba par rapport pourquoi pas au préféré que to channel tibaleki mosusu to ba jeune frère mosusu baye na nsima ozala na bango te
nazalaka bien na babina filé, nazalaka bien na ba Fuji, nazalaka bien na ba Ibrator, nazalaka bien na ba Tutu. Nazalaka bien. Parce que le nom n'a boule pour te montrer que bana pe longa PV chez Vincone. Bango comment un système est mo bona éviter yo posa parmi wa cordon par exemple bazana les abeilles wana. Est-ce que moi ça te beaucoup une initiative te mo na le roi de la forêt? C'est une initiative et rose à la raton dirait bozo suivre. To rosa ka makamune mo côté. Miel de son dans la bonne relation. Azo réparer relation te. Azana ba bonne relation, azala na ba bonne relation. Na we raté prix. Azo réparer. Ba o ezalaka ba relation froissée. Ne bazo bongisa. Miel a que no flatter te. Kana yena nene non, c'est aza muta flatterie te. Ouais rançon nada vienaye. Il y a des prix. Comprends? A ko flatter nini. Azana ndenge déjà sur la ranson. Tiens ça la disque oh zona kocha. Si prezo beta zona kocha. C'est quoi ko flatter nini? Zona kocha déjà ça la papa. Salut Paralingomba la vérité pas la onde da makambo. Mais ouais. Siko na nina toute question mo boy mission mo tout ça là les anciens ya wenge maison mère. Ouais. Ba et ya wenge BCBG ba lobi ke ezala ba musicien mususu a génération na bango. On va beta na ba miel. Net ba mignon bon ba ne ba bi ke non ba miel de son déjà so tango ba na 60 minutes ba miel de son na salle le côté et accroché. Après le roi de la forêt. Tika na yo ezala kombo bo tanga. Odotanga kombo garçon na ezana ngo bien. Mais ala na niveau te. Ata mukete. Ata mukete. Aluka na li parolia. Aluka na li parolia. Boya za leader za. Aluka na no li parolia. Aluka na no ndeni ako kende Dubai. Aluka ndeni ako luka visa ba ko tata na ndenga mai. Aluka na makabuana to se comparera te. Comparaison n'est pas une raison. Comprends? Si quand on a un combo ancien, yaza danseur. Abinaka aya continuer ndoule. Bamiel baza ba chanteur à mboka, ba grand chanteur ya mboka. Aya ko lokota milangité na groupe bonga ko ma chanteur te. To pesa respect na ba question monsieur. Yango mona ko mo zappé ba émission muso pour ba question mo banal loko la bo. Te oza question banal et ali solo to solo parce que c'est une banalité de comparer miel de son avec l'artiste que tu viens de citer le nom. Na comparer bango te. Ngana émission to qui est question. Ngana tangela c'est que ba miel de son ça fierté bino ce madame non. Ba miel de son ça frère na mais après wenge. Papa tika makele. To sauter ma gamna biso. Wana makelele. Non répondre à la question. Parce que maintenant par rapport à ma solo na miel de son dirait Afrique du Sud kalamini te. Afrique du Sud des alliés, Turquie des alliés, Angolais des alliés. Maintenant banda mouvement mobimba. Mouvement mobimba au grand complet. On comprend? To beta ma solo préambule. O eza flash te. Ka osombi ba flash au kabi ebetaka na babar ebetaka na ba moto opesaka cadeau te. Oyo na moto ekobeta te. Oyo eza na moto ba misia mingi baro balelo ke ba confirmer ba succès na parce que ba na moto pe bazo beta. Eza problème te ba na moto bazo aider biso pona vitesse. Na koma rapide na bombi chapeau na cascade kagoulé. Rendez-vous mon robot et carré la nanga na sima. Pona ba bouchon. Yango mona tuni mona moto nzembo yo. Oyebi refrain na ngomona moto habité ba pesa ngaka flash. Ba chele ngaka 3 litres. Ba chele 3 litres pas beta. Ezanga par mois ba yaka kozwa ba 2 litres ba 4 litres ba yebi ndeni ba signer contrat na bango. Mais oyo eza libanga. Vous comprenez? Eza double CD. Double CD. Qualité supérieure aux examens en Hollande. Et ça, biloko ya manœuvre te. Vous comprenez? Tu es pas coupé ça respect dans l'artiste. Ya mboka. Vous comprenez? L'artiste ya mboka il faut couper ça bango valeur. Ba o bazo bunda ba o ba ça la fierté.
Comprends? Donc, on va bien descendre. Double. Ça déjà va évidemment que côté qu'on disait dans la matongue ça va. Il y a immortalisé fait beaucoup donc côté maintenant on disait bah dans South Africa les boss Kini il y a le diable. Mutasimbi South Africa na maboko. Yannick Kini ya. Salutation bientôt tous au monde à partir à les 20 tous déjà wana. Bambo Tebele na Junior la vie. Les patrons, les bogards de tous les bogards na kati ya South Africa. Junior la vie. Bambo Tebele place Ozali, Bambo Tebele na Gérard Sakom, Bambo Tebele na Dr Kikani, Bambo Tebele na administrateur Guilain Kapongo, Bambo Tebele place Ozali, Shagi Moussa ou Bambo Tebele place Ozali na South Africa, Boza Ebele, on va profiter KBG, Kasikila, Bambo Tebele place Ozali. Pichel, Papi, Banda, Bambote na place Ozali, Docteur, Bozé Belé, Boé Baga. Parce que le nom de Ngomba Paka, nous avons le bidon par rapport à Makambu, Bagé à la polémique, Bagé on a pena au et ça, on l'exatant. Tout ça, la promotion un disque. Tout le la préambule. Tout le la chef suprême de la musique congolaise. Double, Mora. Tout le la tout PC bonheur na pose attente. Tout le bas tout ça là. Promotion. Koyela ngato tu nanga question moko ya koka jambe. Question koka jambe, mais vous soli, koka jambe, vous soli. Bambo Tebele na yo Pichu Mangaya, boss de boss. Moi sur aza kitoko koleka kitoko. Nazo koka ko dédier beauté na yo te place Ozali. Mangaya babi eso otali 3 fois ko pengwa. Ba pengwa kata na mbala moko pengwi. 3 fois c'est beaucoup. Sur le monde il faut pas le samis. Surtout biso ba marié boy. Il faut plus battre là. Boy pe azali na molonga ni na ye. Moya trahir ezate Mangaya Bambo Tebele personnali. Bambo Tebele na Jide Fitoko. Savoir vivre na Luanda Bambo Tebele personnali. Bambo Tebele na antidote de ma forme. Il y a Romy Ovestil, Bambo Tebele Ozali, Bambo Tebele na Sandra Molaï, Jaina Maïnda, Bambo Tebele na Patrick Ebinda, Chouchou Maître Debord, Roger Kikani, famille Kikani, Bambo Tebele, Guerrier Salado, dans Mozambique, Bambo Tebele. Par rapport à la promotion, aux autres ciblés vraiment mingneti, valider un numéro, il faut, il y en a beaucoup, ma peine, moi, pour ça bien. Ça doit être comme tout le monde. Nous avons cible mon côté. Nous avons mosala po bato Kinshasa bano bana biso ka makambuto bandako linga yango oyo tozo cible mutu te succès za mokili nde jijaka nde lobaka ke ça va comprendre Bambo Tebele na yo pe Dieu le matin merci vraiment vous comprenez Bambo Tebele na batutu balingaka les abeilles de bien de son voyez pas qu'on savourer préambule les en a 17 titres et c'est belé voyez l'inga de préambule wata yaka préambule voyez l'inga de CD va charger à CD va charger en communication va porter parole au bazo bunda bazo lukamade soutien mais bazo lukama se organiser pour un futur meilleur. Vous comprenez? A repère sa numéro na ye, a goye bandeni a golobela lomata, soko moniye, atanga paka na zate. Okoko kuta na wata, a goye bandeni nini a kupanza nteke. Omoni kana openge wata. Dans le but que oh miel de thé ba complexé thé. Bango kuna bata ba complexé. Banyani ba complexé. Okoyo kotangi komba miel, ozui ba droite. Oh, beaucoup ne dans la salle de foot. La salle de boxe, Makambutu ezalaka, Oliambongo a passé. Ouais. Fais ça numéro na yo, c'est présenté Mokile Ebayo. Mokile Monayo, Oeza Kleboa, et ça parmi ma chaîne Minena Mboka. Vous comprenez? C'est présenté Lingomba Lokola Zoloba, Nagosukara Bosala Golobate, Bino Bozana pour vous protéger. Fais ça numéro na yo, on a si belo micro pour écouter bien. Ok, merci beaucoup. Oh, Zabongo, c'est Dawata Kini 24, porte-parole salarié dans les abeilles de Miel de Son. Donc, plus 241 Ouli Mouché Nikoda Mboka, 85 48 40 096. 85 48 40 096. Sur le numéro de info.
ozo ba CD na yo ya album préambule banzemba bana moto te banzemba betara inapertité banzemba sala 3 mois te intimate banzemba eza ba chanson moko pire banzemba otika loka ba fina so ba ilo kanto que je sali ya passer banzemba libala ndenge betara tilelo ndenge be banzemba chanson za na 4 album préambule ndenge betara wana za ya bana moto oleka na ho inaperti ya batu wana mutu wana quoi donc voilà. Merci Yomoro Yoki. Awa musique eza osombi CD na yo bana okufi otikeli bana na fitir bana pe ba kozong sango na édition moko bazong sel bango bela flash okosala nini omona babosani balongoli na ba écraser banzembo ba che ba film maboke. Tout la musique est à valeur. Tout ce tout ça la musique à trafic. Baza est belé. Baza est belé. Bazolo belé. Yo moko kende. Nga na bandi musique il est loté. Nga. Nanga na ba 22 à 25 ans. Na makamwa musique ba leader rebelle ba yembaka avant ba yanga na sala. So na zolo ba na loba makamwa solo. Omonde to loba a lelo. Lobby. Tobando lo beso mingite, tobando lia, tozo vivre. South Africa yangot, tozo kende na omba potongo, tozo kende na aidor bokwala. South Africa. Donc toya, to changer sous longi, to kende la musu pena dielo mata. Zalaka makasi na boulot na yo, marqué époque. To lo balo mata. Ozana passeport, yaka nango. Toke na Angola. En plus ozana pichu mangaya. Cléboa. Et Fanda. Bon. Bambo tebele na Océan Diallo. J'ai des Fitoko. Roger Badjoko. Alain Katanga, Junior Loboko, Bijou Nye Congo, Engila Miel, Seigneur, Batou Bazayel parce que tu as vu que Charline par ailleurs a monté à Batou. Donc je pense que tu as fort. On a souka, on a habité parole à souka parce que parole à souka toko tara papa yaka landara biso to désannoncé comme ça toko ta azwaka kwalanga ayoka chant. Et ça des musiciens zo yemba zo crier. Je pense que merci, nous sommes s'en est fini avec Charline Pakalingomba. Si vous avez la répétition, vous avez suspendu moi fait Maramo miel de sang la carte moi je tiens à remercier pour nous l'oublier à l'argent pourquoi pas oui mon chaîne code mondial na moni pas Rodrigue Maten de Master Aziz Alukusa na moni fait Eddie Bolondo grand prêtre pourquoi pas aussi Eddie Bolondo grand prêtre Eddie Bolondo ya ba Bolondo ah ndeko na ngalimbisanga yo za famille Bolondo. D'ailleurs, on appelle Trésor Madrid, na moni Juma, Ambrosio ya ba Juma, bambote na yo, bambote na bino ebel, boleke belé. Merci beaucoup. Na bino sanduku na Paris. Je pense aussi à prophète Didi Bokunga depuis lui pourquoi pas aussi à sa femme Audrey Zozim et maman la Serena. Là, je pense aussi directement na muto alinganga trop bato balandanga moi trop donc petit nanga Prince Horacio Pai pourquoi pas aussi à Gradirola on a pas tout balinganga dielo mata, ndeto ça rabino pour toujours connecter, brancher et puis pour s'abonner massivement la clé bois parce qu'il y a Makambo ça va bien. Donc quand on a 4 on a la continuité la répétition il y a miel de son, on a les abeilles n'engagent pas de travailler miel de son et puis là on se revoit à un nouveau numéro. Maëlle le matin, topé c'est l'engue. Papa Naja. À la peine qu'on ressent lorsqu'on perd un être cher. Abuelo viva c'est comme un que mon colon quoi les y a solo la lela Sylvie nanga kole kanengele ta luka kapre na lela bébé nanga na lela chérie nanga na lela firme matoto na lela carré bilombo oh ya ya antika te va former na lela bébé nanga chérie nanga, allez la bébé nanga, allez la carré bilombo, allez la présidente Titina Asante.
maître David comme Seti Ande tengala na zamba bokana kozali ya Nzambe amour nanga kosimba te ezali bien privé motano nango papa la miel hotel ya lirakenda eza travers la brema belebele nango lekole motamu mae amour nanga nalona na pasi kokoma mosula l'étoile filante anatole kikwe soki babalaka na nyongo nde nasenga mpa baboti ya dede mopasa ede abalanga te ya kredi tofutaka ndamona kwema eladia izi de chance itazamula japonaise iba claude iyacoke bicumu ya ndambu ndamamama nazalaki nanu na 13 ans yelanga nanete nanzelaki elasi ezalaki nde folie d'amour nakona kolela motema mozoki banzata bolingo ndenge tobandaki soki nakanisi nakolela soki nabanzi nakomi boma nzoto nakufalamba matire ya bolingo yango elanga nenete nanzelaki elasi ezalaki nde folie d'amour nakona kolela motema mozoki banzata bolingo ndenge tobonaki soki nakanisi nakolela soki nabanzi nakomi boma nzoto nakofananga martire ya bolingo yango lisusu ata nazali mwasi ya nivo na ye te soki oyebaki ke naza mwasi ya nivo na yo te ebomaki oyebisa mai mpona benda nzoto tala lelo kisinga batambo na ngai ya pamba baninga nyonso tokola babali baleki mpe na nsima bakomi kobala batalaka na miso bayokaka na matoyo balobaka na monoko mwana yoka toliba kompeso na bato okoya kolembola nzungu we mokasuka koboy koyoka lite ya kokononiwa olobi okoyoka mate mama na yo wana mote bongo nani abotaki mama wana ukimi mbula oke kwa bomana nebale wana bozo besala ngando wana bonya mwesala kuku wana bondo kosali mesa tone bako meleke maya lizi bateo bako meleke sema ebale papara talaka mwana eko wela tesa
safwe kobima yo kolia koleka tokozela mbula ya nsima tambola mbulu ekowela te safwe kobima yo kolia koleka tokozela kaka mbula ya nsima kendeke malembe Oye, 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 oye,
Merci beaucoup. Ça c'était pour vous. Parce que vous comprenez que les gens qui sont vendus dans la veste, bolingi kotokate, na ozongi sabino vraiment ti sika bozana mo besoin. Ya koyoka. Awa nazui 2 ans ya ko travailler bokoyoka biloko babengaka musique. Musique o ezapenda ke tabule ya betaki, musique o ezali ke qui kestera yembaki, musique o ezali ke bozoyo kango bozo se retrouver. Pas possible. Bae bisinga. Non. C'est ça. Bae bisinga. Elona tongo na baninga. Alimatu abimakate oya kozela. Mobali batikela ye na baninga. Atamokana ya pose bazela kaboyete. Vous en avez besoin de ça. Vous en avez besoin de l'oublier que non, papa mongo ya kala bazaku na bayana baba nini parce que bango baza déjà bien formé na ba génération nios. Donc baza bien formé na ba génération tout. Plaisir baza nango ezaki tango honorable Dédé mon passe azana biso. Toujours besoin de défendre la musique. Bon, ben, on a vu nos mots aussi. Parce que vous avez quand vous avez honneur, vous allez comprendre. Parce que vous avez vendu un musicien. Ayoka trop. Soit petit maboko vous constatez que tu as un sentiment pour la petite métier. Et ça qui est ngodi. On appelle ça un mogo, on a un symbole. Vana Ibiofa, Bazako Zelape va céder la part à honorable Dédé Mopassa, Babena qui a déjà un tango, donc honorable Robert Tatou, homme social. On permet de nous avoir un téléphone avec un filmer un moment. Mon chachino. Vas-y. On est déjà tombé. Musique. En pleine musique. Maintenant, vous allez dans Zoyemba, on a déplacé Tiona. Après, on a créé pour ça la l'église à la Kaka. Les vies de la mienne. L'honorable Dédé Mopassa. Merci Aya. La promesse va se faire dans le au bénir yango. Mosala oyo. Au contribuer mingi pona yango. Musungale kina yo mingi. Lelo cédé na yango yo. Nous avons fait ça en tant que mécène, il y a mon aîné à Mokanabiso, en tant que honorable, il y a territoire Nangaï, nous avons fait ça aussi des albums dans considération. Mokonzi, pas possible.
L'honorable Dédé Mopassa, Azui Sénégaé, a représenté Banama Nyonso, a représenté Bana Nyonso, Yamboka Nangaye. C'est symbolique. Sur la petite enveloppe, mais là qui c'est que Fouti Moussala. Alors, pour cela, le service commercial, parce que la responsabilité d'une grande parce que tu portes un fardeau, il y a représentativité. Merci. Des jours durant, la mouture en lettre. Sur l'album le résultat c'est félicitations. Double erreur. Merci beaucoup. Les abeilles m'ont félicité Bino Nyonso. Merci. Merci. Merci.